tous les chers internautes que vous êtes si branchés sur votre chaîne Mère Fashion de Nantes. Un grand merci à maman Françoise Boloko et pourquoi pas papa Gilles Boloko. Un grand merci aussi à maman Anna Mokondi et maman Mireille de Hollande, la conseillère de Mère Fashion. Un grand merci parce que vous êtes si nombreux de suivre votre émission spéciale La Chine, votre émission qui vous édifie beaucoup ces derniers temps. Un grand merci aussi à Jean Chamaré de pourquoi pas, à Guylain Temo na Suède, ma maman chérie aussi, Arlette Matoko depuis Londres, mon papa spirituel Joe Lili Attal en chair et annonce Voulouzi Aba Voulouzi. Aujourd'hui, comme je vous ai bien parlé, on va essayer un peu de parler en long et en large par rapport au décès de notre consoeur Evelyne Camou Lopez qui était dans la chaîne CBS, chroniqueuse, présentatrice de l'émission culturelle, émission musicale. Elle nous a quittés, ça fait déjà deux jours déjà, des jours qu'elle nous a quittés. On va essayer un peu de parler, je suis pas seul na plateau, Tozana Katia Vokalolo de la presse, Togosala ba chroniqueuse ou bien ba chroniqueur au bazar na plateau, au bazar ba invité, mais ba intervenant par rapport à ba sujet, analyse sur le net, Togolobe la paix, Maramwa Fali, Poupa, Nengenini. Calaming dans quelques jours, fin du mois, le 28 février, Fali pour papa se produire. Moi parti Ndambu, il y a Dadi di Kambala. Déjà, d'abord, si je fais Nabisoza Masolo, il y a Sœur Nabiso Nenge. Ba rumeur et bimi akufi na mbafsu batumsusu balobi marambe belé o maramba famille mais tozo nkato solo là lelo liwa est frappé diso pas ba chroniqueuse et pas ba chroniqueur qui et pas ba artiste comédien nenga to moni pas artiste comédien bazo ku famille ndo moni siko que 2020 et bandi pep et pas na biso ba chroniqueur. Déjà je vais dire bonjour à Katia Voka. Bonjour Peggy Titan. Le parole-le de la presse. Peut ça tambote na bato bazo landa ou non? Ouais, ça va mbote. Le lozama courage. Non, courage. Mbote na Richard Ilonga triple école difficile à déverrouiller là nanga depuis Paris. À mon vieux adresse à motomètre donc à déjà na Kinshasa. À mon vieux aussi à Giras Mabia la camarade Star Jonathan Ikongo. Dieu merci Ndonga la fondation Ndonga Life donc moi quand il y a partenaire na biso ya Katia Monde TV na pesi barbonné tout mbote. Ici ka ba na chaîne Mère Fashion. Mère Fashion, la PC mon peu moto. Nalobi par rapport à l'Isolo et à Camille Lopez dans la Koufaki, il y a un sangon. Bon, sangon c'est un nzoto malili makasi. C'est un nzoto malili makasi pour jour to zo ya Dadi di Kambala. Là quand on commence na cartoon na santa mabe. Parce que je te vends sous copine mon chrétienne pour les chapeaux ça na PC mbote moi ça libala. A combien na téléphone o Katia solo ka moi kufi ngabi na yebite. Na côté Facebook, na côté non Facebook natal. Na côté Facebook na mona pas vu les news. Na côté sous na mona na page la maman ngabi non ils sont sérieux. Copine moi zaki mpanga mais oui à kufi. Parce que na kinzoto malili na côté na moi ba Maureen Bola ba Myriam Apula ba tete on a ba statut ngabi oui à kufi aso. Na kinzoto malili parce que ça kina ba devant na ba wat na ngani na ko lo baté. Parce qu'on entendait bazaki na pixel na ngamba potongo ba camarades et moi peut tando qui va concert à Redi à Miss. Et ça l'enga penza bien te makasi. Les lots tous on a ba chroniqueuse surtout bino ba chroniqueuse beaucoup mis accusé marambo affaire ya kokanganzoto affaire ya koluka ba chef spirituel. Est-ce que les lots pe Katia Voka pe se ozo déjà pe am sous opportunité pe ya kutana chef spirituel moko boy par rapport à mso par rapport ya vie na yo par rapport à mso maramuna pour nos populariser pour nos succès. Père spirituel ya Nzambe. Pour Nzambe auto sambela net o Nzambe nga sambela Nzambe moi za très jaloux aninga ba sangsaite. Et bon bandeko siko bandeko bazoluka ba protection et pas ba chef spirituel ko kene ko sala ba cérémonie pour na komana succès d'abord succès pe oko ko zongo pe amso panga. Oui bazo ba succès banganga baza bango o ba otala nga ba bi banganga ba kotaka ba bi banganga ba kendaka ya be escrope bazali ba ope basala musala na ba ope bazali ba lobby pe salami mais yango te succès moni d'abord on est aux alaboy biso mo bat photos na ba principe ya vivre et puis biso mo bat ndete aux aboy photo e ba ndenge nini tozo tambola Peggy Titan moni to zaka a lobby na oke sango maman mo bo sokola na ke sango mo baza kuna pesa ba chance na ke place oke tika ya yo oyebite Nzambe ndenga za boy amemane mutu na oyo lingi so binga po na nganzela kisi mais mande ngolingi so enga linga nganzela Nzambe mais mande so bipende na bo mikolo na linga basi te Peggy Nzambe pesa nga makasi peso makasi olinga pe basi
nzambe ezala bon. Pour la protection bande comme ça parce que tout le monde Evelyne Camille Lopez baba qui est malade bande comme ça peut ba kendara pas ba chose spirituelle pour na mso ba kanga banzoto na bango par rapport à mso ba ko bwa ki le loko simbiete est-ce que wana peza la ka mabe mabe ko eza mabe d'abord muto na yebi likambute malgré ba ko sans esprit faut à l'esprit muto mso esprit na so ata ba bwa ki le simbate eza mabe d'abord rancune eza mabe kozala ba rancune tozala boy to mona na bilongo mais mitema to ebani tenga ko discuter na yo bon tellement nga za na mtakanda te lobi na bengo pekiti tat malgré to sola mais yo tika na kanda na et déjà mabe okomona nga pe na circuit mo boye sengi nzela pekiti ta ofinyango okobaki na pe malade monde nde toza boye eza na ba réalité belé ko kanga nzoto eza mabe pegi yeba kandengo otambola. Mais batumsu bazo salango c'est parce que MC Neka lobby ke bayebi monter maté ayi baté ke place likambo euta na gauche son à droite peut-être que na MC ça se rendre na pas chef spirituel moro boye akangisi nzoto ne akangini nzoto na parce que ayebi te mtema bat nde toza boye toza na ba pasteur na ba église pasteur so na pasteur na encadre ko alandela kayo alandela nga pasteur na biso place to priaka papa fils na pese mbote petite sœur na cousine donc cousine moka to ebana alors bane oza l'esprit de mort non mon esprit de mort non mon esprit de mort non mon esprit de mort netika baje to vandaka na siège la base cousine na benginga abina nga yakatia na bota kite mona kufenga na libu mais zaki liwa na ye mais l'air mo sala nzamba lo bano yaka na mona bona yaka na mona bo akose kite yo monde sozo mona ke malo bezo na nzela basali ezo o mona ngo lokuta parce que kondima so eza muke et puis kondima so eza muso bazo komisa ba pasteur ba escroc ba biki ba pasteur peut-être mso bango ba wele la ka ba di mais ko sambela vraiment spirituellement ya ko senga nzambe ozala te ngo bande comme ça ba komi ko zo ma vie à facilité ko kenem susu pour na yebi ke non na protection moko boya esika moko pasteur aza escroc oui to boité mais yo moko pe oza prophétesse ou prophète ya nzoto na yo to vendre rappel mususu pe na ke prière te 2 jours 3 jours na kangi jeune pour na vie nanga nzambe pe on réagir na ba manière on na ligne là pe to kenda ba église to kende la kanga maman ya biso pe sona maman na place aza maman ya biso ndo kende parce que là to kenda ba église ba rimer le ba na mike mo na nde bato bazo le ba pour ba pasteur maman ça le ba na ninga yo to na maman ça bina ngabi o kende la pasteur église te po biso to banana nzambe malamu abo kende la pasteur église te kenda ka yoka liloba sisa bima nande pe na comme na mukolo boy nzambe apone une église o na roke okuye na mona ngo ezala nango ça va non za chancer au kenem c'est pas spirituellement au kanga nzoto ou bien au kanga mobile parce que babiki ba fia internet ya internet ba komi po kanga mibala batu next ngande na za boy omoni lo soso likosa ona bonzambe atoki okangi mobali wana yeba ozonga ne kananda kuna dans le cas de chemin non ezana on ka déjà bien obi que na zu mobile na boye avenir na ngeza bo to vanda na ka to donc to vanda yepe na mobile na vie que oki okangi o consommer mbonga papa batu o consommer mbonga mama batu après boyo ko kabwa na suka mon to ko salelo te papa mbonga o pe to liaka o mona sombela ngo mutuka ekufa o somba na o pe lo pangu te o mona te bilambe ekatana na personne qui quand mobile batu na kisi luke longa nzambe apesa mobile no moko mon l'air ovanda na mobile na moko oza un peu muto déranger bina zate muto lela na kombo na zate parce que mobile aza conscient que 4 ndenga za bo aza mwasi nanga ngape na za conscience que na bi que mobile aza mobile nanga na luke na nganga te na luke na maboka batu te non vanda na bien non là non la mkeza te que esina la ki kata pongi que ça cérémonie nga 4 viana na osala ngote liwa ya Elvin Camille Lopez au tirer la soni bon était ngaka ebele liwa ne pene tenga ebele malgré na eba ki vi na été ba pa ba rimer pe ba bazolo ba na monika ke rancune ya mabe ba za ki fimo pas za ki rancune bien na problème na ba bon ne yo ka ki pa selon rumeur na fréquenté été mais ba en tout cas ba les gens dit quand des bazolo ba ceux qui azaki rancune na yebité mais na lobika ke ronki na vie eza mabe photo le carton garder ba relation biso ba bité mama na moto za na batu mususu bazana ote mutu mususu swani na yakangelo kanda penda chekadena donc quand cette place ok ne simba ti parce que alors bato bon so to na bon photo za pris donc to le ka ba problème na bango to se kaka na musika parlons de Daddy Ndikambala lelo nenka to ka ki par rapport à mama ba liwa ozo
ils ont frappé artiste comédien. Cette fois-ci c'est Dadi Dikambala lelo azate atiki biso to manifestant ça alekana qui est pas ken puis na meki moi ko décrire lelo to lo ba liwa ya ba artiste comédien normal ou anormal. Bon, liwa ça non normal pour nous même ça liwa. Mais bango niveau degré bazo kufa ba ko momo na un peu suspect. Bon. Binga mo pe na kama 2020 on zamba sélectionner ni pour na ka yete pour ba tu peux belé même ba connaissance biso pe nde bazo kufa yo depuis 2019 octobre si je me trompe pas si 2020 ba to biso na em to ebi ba bazo kufa na to ke matanga ndeko mo ana kauka ba mama bazaka ba beta lisolo ba morgue nyonso etondi bato mususu bazo ba place hôtel na habité 2020 eza bambongisa nzambe mo ebini na préparaki ba dadi ana to mona ba Eveline to mona lelo bato bakufi ba pululu po bango bayebana bato mususu bazo kufa ko nonene biso kishasa na okoka te malili mais ba rumeur pezo bima pe na bato pe ba okufa bayebana ba rumeur na ba pe tango ebima ezara vrai to za na ka ba rumeur mo kile mesa na on loba biso bato mo kilto loba kanga lingaka koloba makambo na ba preuve tangible on a yebi ce connaît makambo na yebi na ngate na vana na ngata na mutu mo théâtre te na yo kika po muninga moko yaki alobinga pe na memi bon faut na ko vérifier information na kata source pour oloba. Merci beaucoup kasi foka to komi siko na suka presque na suka ya analyse na biso mais to betali solo dans 12 jours awa lelo dans 12 jours fali pour pazo beta na Bercy na arena oui arena ouais arbeta na arena déjà tout le monde ba combattant avant fallait comme ba combattant ba sala moi ba blo mo sur place na Bercy wana mais tout le monde a fallu pour pas komika à Bercy et les ba combattant ba komide quand même sous bazone di make fallait robeta mais sous bazo boya to bengango des autres to bengango parce que tout à l'heure Zakari Bababas na conférence de presse na ye a lobby yango pour na likamonga beti c'était et les lof ce qui concert kozonga na fali et kozonga na poto et ça que fali muto afungola yango to et ça que non fali à négocier cette fois-ci bien na ba combattant à négocier bien mais peso kozonga ezapé ka yem to fond on peut yem talbosa bando beta concert ce qu'on beta siko elo nini o ezoko empêcher lelo parce que batum soupé baza vraiment tantôt plus tôt ba on a connu c'est comme si fallait au beta ou bien ko beta té est-ce que yo ko confirmer que lelo vraiment qu'il fallait azana confirmation totale même si quelque soit qui a commis à Paris parce que tout le monde a yango ba jibe bien ba koma pe Paris ba beta raté héritier watanabe est-ce que pour na fallait zara qui tembete pour soit mécano chance peut-être peut aussi parce que jusque là fallait payer mon nom pas le beloté à quelqu'un assurance ko beta concert na sala li combattant mo émission na le bipete ke ba on ba boyanga a garder ka silence total apekara loko baza 2 cas bamsu baza pour bamsu baza contre faut ba yo kana ka bien pour concert betama concert pesa peka na entraînement ko eza na entraînement eza entraînement total ki on ba boki tu ba che ba bi entraînement ko ka ba kota ba de l'accès ka entraînement eza na entraînement entraînement bat bakota mais bam suspect bakota ka wana ipo ba bien za na hôtel na 4 so bango baza na ba déjà na 4 hôtel bam su ba so ba pas vient na biso zac le même c'est sabi ngala za déjà na billet na ngala zo kende Paris ba combattre ba ça les locaux wana te fallait ça la politique te est-ce que lelo musala o ba combattant lo ba sala lelo kati ya vuka tant qui analyse ko pesa ba peu moins raison ne bazo bundela mboka que lelo ba ko mo coincer pe ba musicien en tout cas ba na 100% raison ba combattre ba na 100% raison parce que biso tozana Kinshasa toye ba eloti ba on bazara bien informé que biso la souffrance ya population parce na biso pegyo bi que biso de vie au tozana to comme forcer nyoso pour ça moi 500 francs c'est tracasser pour 100 francs 500 francs la surtout na temps auto passer ba crise na biso yo so za na bonzambe te quand to to ba o simba penda kisi no moni bato ba bela bila ba bomba ba ko ka ba mpia kate siko ba combattre ba lingi siko biloko wana te ba ba biso tozana souci na bino boye barate tu peux imaginer combattant ma benganga bi oh mais boza na matanga ngasko oh matanga to matanga abi ba bite ko boza na matanga na ebate donc ba bito zana souci na bino bana on a raison na bango siko démarche ni ba ko sala pona ke ba ko mape ba sala pe mo réconciliation mon gouvernement en place démarche nini ne au monique parce que si les lobango kara et loka bango ba boya kizaka ba concert beta na poto
Bon, d'abord, il y a envie de le bac qui Fati, le président de la République est mon Fati Béton, Azalara combattant. Oh, akendaka pe pota kendaba Belgique na vie na nga King Foreman na les amis de Fatinga pe na zawana bazala na bango ezaka likamba lisolo bokutani Kongo ezaka moko baluka terrain d'entente oui le président na ba combattant oui baluki bakutani bavandi basol président ezaka ye bango pe ba combattant bazaka bango président ye pe azaki combattant nda bakutani basanga Kongo to kabola ngote komadi to yoka na ndepo to sima l'union fait la force c'est ça. On a besoin de retenir nini par rapport à Liwa Evelyne Camon Lopez na union sur lobby na passage dans émission besoin de retenir surtout ba chroniqueuse ba chroniqueur à internet o lelo ba zangi bolingo ba ranking inutile donc au monde que non o na oyo so gaza ka muta musicien bo ba lo banangate besoin de retenir d'abord nini pour et puis mot de la fin. D'abord non ça ka ba tout éviter ba ranking et puis surtout biso ba fito ba ko tambola toyeba kotambola toyeba kosolola tozalaka bien na bato tozaka te partout tokende ka oui non pe faire batika pe mibala bato net ça bon conseil pour internet net mibala bo parce que mobala bato so alingisi ko petit titan tika mobala bato so ka mobala bato lingi ba fi internet bozo linga mibala bato fort c'est que bango mibala bato balinga na bango sos ko nga ba na tiki na ko ya te yozo landanga ka na tiki na ko ya te yozo landanga sos ko ya lingi siko moni quand même sozo panzelo ba paquet te mi ba li peler ba ya ko linga biso ba bimisaka fasi nyosa te moni loko peso moma moma la bimisaka fasi nyosa le moma mso ko na mwana moko bo umeli mo 2 ans on a ba na 4 ba bimi mais bolingo se kubiso ko bando boya tipondeni et le mo ba li pa ya maria biso te ke na maria bo alliance beaucoup zemi pe buba kuma ya président pe ya sali siko mo ba la marier siko mo te ke bolingo bongo e koma ba procédure beloza un choix te vanda kaka. Ba dédicace na Richard Ilonga triple code difficile à déverrouiller donc il y a depuis Paris adresse c'est bana à ma copine j'ai mis ma gros bébé de la presse dans babi mutazo pesa mbanga mikolo porte-parole important ma copine Teddy Moussa ma petite terre Nanoubo de ma grande terre grâce au Bambi j'ai mis ma voix à merveille mutete Arlette Bangala leki nanga donc bisika za na pesa bambo théâtre merci aussi à toi Peggy Titali le de la presse 4 avocats de la presse votre MB s'abonner na 4 Monde TV na Attention TV bo s'abonner so bongo bozwa numéro na ngai ba analyse ba contact za wana 097 523 51 40 097 523 51 40 d'abord ça était le président de la dynamique Bob Menga papa social petit frère ya Willy Moucheni Kovo qui sont pas donc babi mutasomba banda kwa sababu mo pa ma campagne tombée. Merci beaucoup Katia Voka. Quant à moi, je dis un grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Merci à Maxime Landou. Merci à Andersen, la régie finale. Merci à maman Anna Mokondi Babi Loboko et Pesara Bakataraté. Et pourquoi pas maman Mireille na Hollande, la conseillère de mère Fashion de Nantes. Un grand merci aussi à Joe Lili Atal en chair qui est mon papa spirituel. Un grand merci à Guylain Temo. Pourquoi pas dire merci Ndongala Babi Fondation. Et la fondation ni comment? Fondation Ndonga Live. Ndonga Live, donc un grand merci Nayo, un grand merci aussi na Mumbele Ndombe, balobi Mumbele Ndombe, kuna na Qatar, na Pesiombo et na nini, na Kazakhstan, na Pesiombo le jogo donc ce matin déjà tout solo na singa peki titan déjà na bandi déjà et pourquoi pas Meshak Elia, donc balobi Young Boy déjà na Suisse, Kalamingte azongi déjà ba activité donc Junior Kabananga, maman na Giovanni, oui. Ouais, bateau tout bolinga rapegi titan, on se retrouve à la prochaine. Bye.